le réveil avec toi na groupe wana nzambaza na bango ezanza na biso nyonso na yebiki ezali likambo ya pasi mais bameka kozala penza surmonter na nini wana na makambo ngo vraiment nzambaza na bango bakandilesi na nga na pesi na bango na groupe mbumba obiki tango oye niveau ponctualité na yo non ne c'est pas ça makasi parce qu'on a la souci moko na eba ika gino lelo fufu ekozala wa whisky Thompson soso odame pena badabazo ajo c'est ça biso bien ouais na ko kumisa na ponctualité oyo po e na ziongo pe sika bakulutu nga za directeur artistique ya Nzonzinga ya Villa Kin ok donc so nazo diriger film na kata film on a soki papa Kofi to Elombe azali so ebisi ke tokuta na 8h30 oka 8h30 déjà zo benga zo soki naza na endroit mais yo za wapi yango penza nde mutu bango nde bakulutu wana bateyanga vraiment ponctualité la musala. Ah d'accord. C'est quoi fufu yate poto bete lo ni sala vraiment bon mais attends et leli na wana bangisa fufu wana bon en tout cas nga père azaki mutabandundu donc biso na parler ça ga fufu zaki lo pam jamais assez et mais banoko kota trop bon en tout cas nazaki habitué na ngo nga bina 3 mois bina boye déjà fufu nazo chance de libérer la maman te donc fufu si do mo nga boye donc naibi fufu bien naibi ga fufu yo fufu pe bio to ka kité linga ke to ka mais donc naibi ke donc quand on a touché mutambi fufu yo normalement il faut tailler masangu donc naibi fufu c'est quoi ça ndeni odameta moi 10 boules pena boy oui na tala bor mo mama kalunga olela o bala ndenge nini et puis dernièrement tout à migolo mo ba publicité on va parler aussi le ba même beaucoup plus na ba sur la publicité o dama ba seti boula ba di mina ezara nini eza ba concentration mususu toni o comprendre ngote eza benda ba concentration mususu donc ba boule wana ndenge longwaka tu me rappelles les phénomènes. Nous allons profiter de l'occasion pour présenter nos excuses pour ces petits pépins techniques remarqués tout à l'heure. Mais nous nous retrouvons bien sûr avec plaisir. Yamodé, ça va? Donc na 3 mois déjà mère agua médecin nga fufu il est kinango yango na sikoyo na 3 mois o masko ko lia ba fufu ezo leka pe belé bon na ozo ba problème te non zoga ba problème au moins bina lemsu na ba spectacle boto bimali banda kin o ga bina ke ozui badi bino koti bina boy pas et télisio bina misu mozo obligé ga go betango kiu et les capots non mais mozo couper la sur scène et yaki na film mo na komé malewa na film mo na komé malewa ya Diego Musique tonosa la promotion ya vienanga werason alors on a filmé on a ba comédie bazaki belé ya makasi ba saïsaï ba vide loin ba isobe ba kalunga ba José de Londres ba comédie ya makasi bazaki belé donc il fallait sikoyo na kata filmé on a vedette za la moko alors yango nazaki inspiré siko ngabi nga mama Melissa nga libelé te nga na liaka fufu inspiré ki na fufu ndelelo fufu donc ah mais obi le voilà na episo ça la tour du monde na niveau mo na talon na internet ba moke belé nozolela même ndé na bi akamo musala mais je me demande si réellement ils allaient avoir bon moto pena boy Modura responsable Modura responsable Modura na bato belé na simane o bataela kai alors Modura so bandi ko lia bongo na bon moto akokoka kozala responsable te donc personnage wana oya yaka wana ine mtaliaka trop ouais Modura so komone zara nani donc ya Trisha donc ye ngala kabela ka na kombo nzoto na nga makamu na ngala kabeli ye azanga kombo za esprit non mais c'est que tu dis ça peu flou azanga kombo la carte pesinga suma kanise belé mais ouais azanga kombo alors lelo na monyo na ba activité ba nino zate komi plus ka théâtre il y a pardon publicité mais et puis plus aux amis quand Nzonzing oui ndena otebiso tout Nzonzing on est dans artistique ya Nzonzing
Ouais, nzonzinga c'est important parce que kolela obo pesa rabiso na ba TV non pièce boy o to pesa bino na ba TV za fait wana ya Rwanda kuna yo moko nzonzinga eza to bengani to sangani yango pe na informer public nanga atuni nga 3 adresse nanga vraiment je voudrais que tu adresse nanga adresse nanga eza kala mingi te 2 minutes kaka bomo nanga na RTGA donc na banda penda na chaîne oyo RTGA bomo na déjà ba sport eleka kala mingi te ba filme ya danger na komi o na opesa na RTGA na bi ke déjà na kata RTGA ba troupe makasi ezalaka de fona opesa implice nanga donc na ye jeté donc na bi ke bala mai batimbela ke joye awa donc na ye. D'accord. Alors on va se séparer hein, et vu temps on a profité de l'occasion de saluer d'ailleurs honorable Alpha Bokole au la biso na minitoyo Lilo Banyo ça part déjà nous informer dans la RTGA que pour zo comme la RTGA ba fanatique na yope to ko lo ba Lilo Banyo asuka poto kaba et aux ali lo ba asuka na émission na bomo inanga te en tout cas vraiment nazo ebisa na public na ngai naza na coulisse pona sepelisa bango naza na coulisse nazo répéter na camp riche na église résurrection en phase bar plaza nazo répéter wana lundi mercredi na 9h et nazo recruter pour wana beneza école pour pardon vraiment papa Tony au monde ba tout pe belé ba mona kaka troupe tout pe école penza ya théâtre pour kalanga na yebi na ngeno sa test na groupe salon ba boya oui pour ba nozo ba uta ina chitenga na ton la ça ba tout théâtre té de faut uta ina ouye ko sa test mais le lo mona ba do la ça parler ouais ba dozo recruter qui c'est nini ola c'est nini yango mona théâtre na biso batu bazapara trop pour tozo belo ni to salate voilà mes écoles donc nazo former. Qu'est-ce que tu vas apporter chez nous à l'RTG alors so bazapara mingi balelo ba théâtre non le baté au mona misala yo moko vraiment on a memeli bino misala danger yo moko monango merci ouais non profiter pe na pesa bambote na ngai vraiment sans problème surtout vraiment na honorable Alpha Bokole na madame Christelle Mabilou directeur Edo directeur 33 Chitenge vraiment bambote à trop na lobara na RTGA mobimba vraiment ndenge na komi vraiment na RTGA bambote à trop la famille na nga RTGA na opesa mbota trop na artiste na nga na lingaka trop vraiment donc na mona na nga ba animateur ay patanga danger na façon na yako ça l'animation vraiment lobeso naza vrai fanatique na yo na niveau moko impossible mais so boa ko telemisa nga penza taka baba moi nyonso ya mobali il faut telemisa lo na ye mais afashara pas moi nyonso ya mobali il faut telemisa afashara pas na TV na boutique na ye on va français bimé belé on va rester toujours dans ce monde théâtre et puisque tu as parlé à groupe Moussou c'est ça la Moussala qui toque on a RTGA nous pensons au groupe Sinar qui à présent bienvenue tout Kebana saluer Caleb d'ailleurs dans loin dans la groupe naé alors il y a une actualité concernant le groupe Nabango mon cher ami bonjour bonjour Tony Koko Kuntola Masole Zandeli il y a groupe Sinar ouais Masole groupe Sinar ya Movena Vana Banda na kumisino nzambe wa batelinga pour participer na opportunité na komatina niveau moi sur le groupe Sinak dimanche samedi euti boleka tozaki bongo na spectacle na église sié en Palanka pour ezalaki bongo 1000 kwanza tokezalaki vraiment plein ya makasi ndenge tozo solo tout le temps na posa Caleb tukebana na ba WhatsApp mais dimanche ya lobi batutu bolinga ka groupe Sinak to déplacer te tozaka na Palanka wana na ndenge ya Londa cette fois-ci eza bongo na salle Francine na salle Francine Sila eza wana vers mar ya tout justement côté antenne ya unité bana tout ya Palanka bayebi côté antenne ya unité na salle Francine Sila donc masolo eza wana batutu bolinga ka groupe Sinak boko leka vraiment wana partie déjà lobby dimanche billet za nango vraiment on a 2000 kwanza cette fois-ci eza vraiment VIP mais biso pe na kisasa a tokangi vraiment maboko te pour groupe ndambo kendaki mais groupe musu petit kala ki na ndenga kin a tozo continuer toujours ba répétition na biso na 1 2 3 chaque lundi à partir déjà lobby tozana mais mingi vraiment actualité ça vraiment côté à Luanda mais pour na ba contact
plus ya Willy Moucheni oza bongo code na biso ya Congo 85 38 79 068 plus ya Willy Moucheni notre code de la République 85 38 79 068 mais pour na batu Toulouse bo plaisir que général ndenge ngale mamokobe na Venezuela c'est mon canalada batu no bo plaisir que ma beaucoup mais na Venezuela yele mokobe de donner en nous aurons le temps de te recevoir prochainement puisque ton courrier n'a mais c'est Tanzanie vraiment checké vraiment limité. Voilà, j'étais très content de suivre les images de Faire Ego la chair de poule sur les chaînes internationales. Faire qui occupe déjà position à Kitoko. Garçon plaisir, bonjour. Ouais, bonjour vraiment, Tony Coco Conto à la Havana Banda, vraiment, na pesina numbote pa patron nga le padre de la rumba, Jésus de Niance, Nika Boronina. Formation vraiment Zali Nasir Yomo Tsoloba déjà, donc to poussani déjà na trasuana, donc to kangi yango vraiment, donc binomo bozomo na ra mexina ba fanatique na biso tout vraiment bazo voter biso na ndenge vraiment c'est ben na biso o ezo sala marambo esengaki il faut ça là. Mais lelo déjà toza na concert mon privé, donc tozo kende déjà, tozo voyager. Lobby déjà toza bon na Kinshasa awa pour honorer quelques productions autoza na yango bon na kati ya Kinshasa awa, mais les 6 toza bon na kati ya Kenya, na Kenya on a toza na méga concert mo tobeta na Kenya, on a après Kenya tozo na rapide, les 7 toza bon na kati ya Tanzanie, le 14 toza bon na kati ya Dubaï, après Dubaï toza en plein studio tozo préparer une nouvelle opus na biso o tozo benga yango Nami Oriangokyo, donc na zo sara ba tout ba se préparer vraiment à conséquence toza en plein studio tozo préparer ba surprise zebele cadre dans le bâti tout ça la marambo nanu et salamate mais semaine oyo tozo banda déjà tozo ngeli ba répétition na biso ndenge za toujours na inde 3 mardi vendredi to ben si bato to balinga biso to balinga la bonne musique bato loko la ba Bruno Lubi Kambongo ya solo mbongo ya propre bato loko ba héritier mvua mamutu ya makambo na kati ya chikongolais joana ça c'est vraiment pas Eric is $10,000 Obama c'est-à-dire mutambo mo 2004. Garçon, un plaisir de venir avec plaisir, nous ne devons pas te saluer à Willy Moucheni.